ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande Kobalandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso zwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Na ABC Tolobaka c'est Jésus-Christ qui est le number one pambate kolala kolamuka ezali bongo abitidete talatina bisika biso zwami bino boloba ete Yesu Kristo nde moto ya yambo. Bandeko mvula enokaka moipe ebimaka pe butu ekoti lokuta atako emati na essentiel olenge bilo batalo poto bolobaka vérité suka eyebana tokomi wapi na République démocratique du Congo, tokomi wapi baimboka Congo, tokomi wapi bambela babino boyokani la reine Olga Lompingala mokiteno Florence Batondomido Innocence Bolipotiolo la mboka Angola no bondi ya botarde bonoite na tango loso bokokota bisika nyoso bozala lukapa parfait kindula bisika nyoso bozali penza bolandangala bokebi. Bandeko émission de bino éveil à conscience et mama gatalo sako éveil patriotique. Bandeko atako bato ba boyi komela océan bako sukola baboyi ko sukola pe bako lambela pe lelo boza ko sukola pe boza ko lambela pe boza ko mela pamba te lokuta bwabino ezui biano bia. Bandeko na ute ko yebisa bino ete na bemission botali mwana mboka Joseph Kabila akendaki kokutana na papa wa ekolo oya pesaki maboko. Kasi mwa ba detail misusu ezali bandeko langa bomona ki eta lata ki teni wayebwa mai ya mpondu pe akomelaki ye na bilamba wana tu alataki kotoyo na ngambo drapeau kotoyo président de la République. Bato baboya ki kasi batala bilamba wala se bakomone komama kite batala plaque wayete bakomi suko pesa nga raison ngala zala posa raison te la lingine totombo bapeto la mukatina émission Tolobela Mboka Congo toye ko luka raison te toye ko luka torte posa wabiso ezali ete tola muka po ete to benga na moini to benga na moloki to benga na bato mabeba oyo baye ko bomekolo Congo talatina émission ezali bande ko bangai mwana mboka Joseph Kabila Kabange tango bakutalaki na président wa ye moninga wa ye président ye abimi accueil urgent alobi urgent c'est ebelemi ndenge bino ya lopoto bolobaka abengi bato baye ba PPRD abengi bato baye ba FCC alobi toke na kinga kati basalaki mikolo mibale babimaki lobi na mbulo bomoni ya makasi bango bazali kobima balobi mbulo ebetaki lobi ezali lembo ya bango ya botombwami pe bazongi na nkanda makasi na rage ya kopikola mwana mboka Félix Lesiko bachaki oyo somo oyo likambo kilo Kabila de retour avec force les Kabili baye avec force bakote la kini na boyokani wa bango ndeko abino seala la kateko luka koyeba bandeko mwana mboka boyebi ete tata mokonzo anomaki bandeko kele kolukele bisika kele exil na bozanga ka mayele na bozanga ka boyebi na bolema ya molimo ezali penza la mayele te tata mokonzo alobaki soki nazwe esika la tikio soki pe la zuite na ye kozonga ndomoli bitumba baye ezaki kolukele esika tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila Kabanga ke na Chine balobi na ete awa bakongole bayaka kosomba biloko bakongole bazala komesa la bango bakongole bautaka bipai na bipai na mikili ya bapaya kosomba biloko tolingi te biso Chine tokota likambo wana po tango bakopoudrier awa Chine ekoma na problème te tolingi guerre mondiale te mwana mboka Martin Fayulu Madidi asala yebisaki bango baboeli maboko wana azongi la Congo
mwasi wa yo Olive Lembe ake en Afrique du Sud te mokonzi ayebisi awa te bakongole baila kanda baila South Africa ebele bakofuta babiye bakokota awa bao bazala Lubumbashi bao bazabwe bakokata na lingi mboka wa ngai te guerre kota awa ngala bakongole ezwa molongo mobimba ya pays l'Afrika pe mikili ya bapaya bozonga la mboka la bino Olive Lenge nganga ndala la baona baoluta la Kishasa Kabila tali alobi te o ezali mayele ya poloso ya pelengendu ya Félix onanomaki alingi alianga lokola bitabe te ngala ali etabe te na libe mobali atanga lano mikolo lolenge na kolatele teni atanga ete ngai nde lazali kolo ebonga wana abengi bato baye bakekinga kati bakei kosola nini ayebisi bango phase B et Simbaki, ton nommé Félix Tshisekedi. Phase C, Félix Alinga Tekabiso. Allez, c'est quoi phase D? Tokota. Bah, comme une phase D, hein? Phase D, balobinin. Bah, contourner République démocratique du Congo. Tous les 26 provinces, gouvernorat, na maboko ya PPRD, na balié ba FCC. Bokiko. Tous les 26 provinces. Bon vérifier kama kambola koloba la bino. Tous les 26 provinces. Bako bundela siko momoke la province à Katanga. Kasi lokwa bango ba nomaka bakozwa kaka. Po batela bango bazala ba Museveni, ba Kagame, bako pesa bango maboko. Tous 26 provinces. Bango bakitana. Bako bundela wana na mboka ya mwana mboka ministre de la communication, la mère Mende, mais ayebisi bango alobi na nomaki Félix. Est-ce la Congo balingi Félix? Te. Na Congo balingi Félix? Te. Balingi kinani? Martin Fayulu. Na nommé Félix te na nommé. Ndenge moko yope na ko nommé oko vanda wana ko tambola mapinga. Aza jende mongo. Sikoyo tango bazui diplomatie wana ayebisi bato ya mapinga bino boza sima na biso. Eloko laza ko yebisa bilo botya mitu ete biso to ndima mite. Prison ya bapa ezali na posa la biso. Bino ba militaire nanga o na uta ko tcha bilo neta ya crise oyo biso na bilo to tamba loboko moko soki na lobi go opération to lukaki yangoyo to lingisi ko to sala retourne à pouvoir avec force boko zwa to contourner bango po ete bakanga biso te po ete soki na lobi ka feu bayokani bachani loboko likolo basali nsambo balobi toyokani abengi tata mokonzi ekolo alobi ngamu to la nomaki yo gouvernement faut bima plutôt possible na ebonga ya premier ministre la pesi yo bato bo mine chiffre ya Martin Fayulu mais abango ajabulo ya Fayulu ya Nzambe apesi nana Rubero bomonaki Rubero la ba mission so zanga te Rubero azaki la 1+4 apesi nani Nzala Nzoko oyo azalaki na moto na parlement apesi nani Mova Sakani na utaki koyebisa bino lalobi ye nde batiaki ye boboyaki ti bomoni ye na liste te Mova Sakani wapi lokutalanga bapesi lisusu nani Yave bango wana mine bato wanani ya PPRD balie ya FCC petala sikoyo tata mokonzi nommé par Joseph Kabila linga ngotono wana solo kutala kati ya bato mine président premier ministre Robin po ba pese nde benjonction siko balingi basalisa ye nde baza coordonné mwana mboka ongotela biolo kosala na bango te kasi okosala bango te oliaki biloko na bango mpola nini omoni bisika lokoso ememaka biso omoni lolenge siko biso na bino tolingi tolela ntango seya kobela bino alobi makambo oyo ngai nalalaka te kabuya po azala bokono tokitaka na ye kokende kofuye kobese ndenge elabourer ses enfants lobi po toyokaka makambo ya Congo bisika wapi makambo aza komonana tozali na zone d'ombre la biso mobimba oyo soki babengi na 1h du matin biso tolamuki tokei yango komona ta badongolo miso baye kolukanga bisiko lazalaka te lokwa bayebikela lekaka wana nabokaka sango mokonzi pare ya bemiso bangai bakanisi ete ngai nazali wana nde baya kosabote église ya ebongo Nzambe akofuta bino. Nzambe akofuta bino. Boya koboma ngai
pongala tika koloba kasi lelo oyo makambo la banda koloba yango yo te nomination ya Félix emonani to emonani te nani azo diriger République démocratique du Congo 26 provinces tozo ba gouverneur o ba contourner biso be a pe perdre la baliena ya FCC pe Kabila siko alobi nini na bato mine apesi bango mutu na yebisaki binoti na lobi mutu ya pe perdre akozala te mutu ya kasha akozala te mutu ya soki INC akozala te tata osukuta batama lokwa memboya siko na yebite akoloba nini akoloba siko nini ata sali loloko wana na lingite la lingite akolinga te boni bato banomaki siko makila obino boboya ke tanga makila zo tanga te na bansambo bisika bokele ko cha maboko ya kopesa makambo mabe ko malamboka Kongo makila ko tanga te kufe koti te la Congo kufe koti bino boboya kisikoni boboya ki boninga ka tricherie kasi bomoni te makila boboya kisiko ko tanga penza ya malonga siko bobuka ki lokute pa ya nani nzambe bakosaka ye nzambe bakosaka yo kosala mabe po chenda nzambe liboso atonda justice nzambe ya sali nzambe David ayebi tanga bomaki Cyril etumba pozo mwasi na ye nzamba saki nini bandeko bato mine ona na tangeli bilo la moko la bango ko za premier ministre siko Kabila zo bundani alobi ngai Kabila la zo pesa sikoyo mandala ngai ekota nazala mokonza Sénat asia pesi bato wana no sende bolobaka la lopoto complot match déjà accompli phase D na lobi match déjà accompli gouvernement bima siko l'élection bazo ki le kosala ba province etikala ki la sila yebisa ki bino mais nazo rappeler bilo kaka bato bako bima Kabila bito sa makasi biso to dominer bandeko nani zoba nani mayele nani mobomi na tuna kama tuna na boyanola kate entre Genève na Nairobi banani babomi banani bateki mboka lelo boyanola nga banani baloki siko Kabila yewana yete elombe Kabila che mondo kindo Congo Kabila oya Kabila sali repli la kinga kati asaki lokwa kosibino na pandi FC sa zongi la bango réunion babimaki lobi na mbula makasi balobi elonga bato batambo la sambula biso peto kele ko voter la sambula baboto biso bokonza Martin Fayulu Madidi bango pe lobi bazonga ki na mbula la bandako la bango balobi elembo ya victoire tala ko ya baye babengi yaka alezo bakombo mine ya sukutika matama yo wana ke yocho okoboela nani lelo nani sikwa simbisayo nani sikwa lelisayo olela yo na nani aulu wala likoyela yo koyeba te ezali bino bakino batu boloba sikoyo baimboka Congo bondimi Kabila retour avec force pour déguerpir mwana mboka Félix Tshisekedi bondimi siko bakabili bazonga siko na force babimi nango wana baya siko komate biso Congo où sont les Congolais soulèvement populaire article 64 moment yango ebelemi tout Congolais to benga la Félix Tshisekedi to benga la baliela yeba Joseph Kabila Martin Fayulu van ebonga soulèvement populaire na ebisibilo soki to ongo tani bazu ebonga soki bavandi aw ba oboza na misola kokima bokokima bongo ba obaza nango te Kabila zongi avec force boy na kanda ya makasi boy Kabila kosana Congo nini na bandele sukolo ba makamba Kabila bandeko tata mokonzi ekolo akei kosenga la ministre ya justice akende kosenga ka ndenga kosenga kaka alobi est-ce que koyo koza possible te o libérer ba prisonniers politiques et salama na mboka nini les garants de la nation et salama na mboka ni bandeko yenda koloba mot d'ordre kaka Jordan ya komindeka kosenga ka loboko nezaka ya kosenga bosunga ngai akei kosenga ministre ya justice te akenda kinde kosenga mwana mboka Joseph Kabila Kabange ete mwana mboka Joseph est-ce que koyo kosalisa ngate na libérer bato oyo kasi yo yebisa ngai Joseph Kabila akondima ba libérer Edi Kapene o ayebi vérité ya liwa ya Mzee Laurent Désiré Kabila akondima ba libérer mwana mboka Diomi Ndongala oya yebi secret pona nini
Brazzaville et Bimaka, premier pays productif, il y a or. Brazza bazala or te. Frank Diongo azana makambouana asenga kaba sambi saye. Ce qui boye bite pour na kota prison. Asala parti na ya lobi ngai na za maboko pembe boye pon tobeka ki maboko pembe te po abima santage. A kota na prison santage. Pona nini alobi ezali ya solo te ba teki or na biso na moto moko fona bimisaye. Ndake prison bakangie monoko. Boyebi mwana mboka Joseph Kabila andima Frank Diongo abima les combattants pour rejoindre la Mouka à couper sa terre. Et bongo, est-ce que président de la République, chef ou les garants de la nation, pour abimisa va prisonnier politique, il faut que le conseil à la justice yenda zana makasi te bande ko bangai bolingina lo balolenge nini. Akende ki kosenga pe baboeli e ba prisonnier batikali bongo beke oya loba ki lokwa chaku ba chema loba na Vitel Kamerhe utaki wapi ya koloba ete la kosisa bitumba ya este ya koloba ete la kobimisa ba prisonnier politique la kokanga ba prison ezaliti soka kanga ki ba prison ezaliti tala mwana mobali o Jekoko ba nomeye Jekoko soki batula ye bazui akozala vice gouverneur. À cause de la vice-gouverneur, j'ai coco la prison, ma bimi c'est député. Pour la nini, azonga na boyo kana Kabila. Amoni ete soki na boyo Kabila konyo kwanga kobetanga fimbo la koza la pasi. Sikoyo bandeko balandi. Bokonzi nini oyo biso tosala ki maponami. Mwana mboka kone nanga osepeli. Congo la bilo bozu yango. Kasi bomoni makambo bazoleka la République démocratique du Congo. Bobi makati la distraction bande ko bangai. Bobi manakola la bola muka makambo la zoe bisabilo zali vérifiable. Mwana mboka Joseph Kabila retour avec force pas de gouk à de guerre pire. A pikola ya bimisaye na ndako na ya longo la Félix. A ko utiliser méthode nyonso po akoisa président de la République nommé par lui-même. Pour être comprendre que trahison est na kati la ye. Président azala soubasmate. Président azala soutien te. Yango siko lazali kotuna bino famille IDPS. Est-ce que na IDPS lito bosali pendant 37 ans ngakuto lobaki 34 ans. Bozala na bureau te. Bozala na batu ya mayele te. Cabinet na bino e banaka ko fonctionner te. Donc ndenge ba ikibasa mali ba balongo ba kena na union sacrée ba papa ileyo songo amba ba papa langai nani Masini Freddy lokola bangono so balongba ka wana ba ono so balongba ka basala ino sake ça veut dire bato maele bangola balongwe ba Bruno Chibala bakenda ba Mobake balongwe ba Sami Badi banga bakenda ça veut dire bato maele bangola bakenda ki sikoyo bino oyo botikali bobimi c'est tata mokonzi la bino IDPS wala la zotuna lelo bato maele bazali te bozala ki na bureau restreint te bozala ki na bureau te botambola ki ndenge nini. Parti à IDPS boya nolanga bino botambola ndenge nini. Ba secrétaire général na bino babane ko bimandenge nini. Bobane ko voter ba loi ndenge nini. Bobane ko telema ndenge nini. Ba militant bazala ki te, cela veut dire bozala ki kaka ba supporters. Bozala ka lokwa ba supporters ba vita mazembe ba bilima. Ba imana. Donc il bozala ka ba supporters ba militant bazala ki te bato ya mayele bazali te pour la nini te squelette wana oyo e dirigeant ki président oyo cabinet na ye zalaki bato basala ki na ye pour la nini te squelette wala te ekei ko sala na ye bisika zala bokonzi pour la nini te ekei ko sala na ye bisika zali l'état moyini congolais assassin pour la nini te bakei ko sala na ye. Pour nani te esquelette ya bureau la ya parti ezali komona na gouvernement na ye. Président nyoso soka komi mokonzi akumbaka esquelette ya bureau na ye IDPS. Lit ya 37 ans ekei na mai. Le vrai militant de l'IDPS bozali wapi. Bozali kaka ba fanatique. Bozali kaka ba supporters. Yangwana moye bozwa ngwende na bilo bobatela yango ezali te. Parti wala ezako panzala bientôt. Parce que le leader est cause à la terre. Bobomi parti moko munene beti 37 ans na République démocratique du Congo. Parti oye boti bana baike pelelo bafoué
à cause ya lokoso. Président kokaki na cabinet na ye o sala ki élite. Président il fallait qu'il y ait ma cabinet, il fallait qu'il y ait ma bateau bazala ki na ye acha bango la sima na ye. Ezali pasi pe mawa. Bande ko bangai makambo ezali kopela sikoyo. Esengeli makale tikala makale keipe putule tikali. Po makambo sikoyo na Congo oyo komi oyo eleki elumbe lumbeki la me plus 49 isa konkoi bokila lokonde fam pekato. Eleki Arthur Ndombasi. Eleki Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobala olanda koloba pièce le setonda amour. Bouger ya pa ton Philippe oyebisa Congo Kabila retour avec force pour que le copikola Félix et Siko Achaki. Bandeko. Bolongo la distraction. Il y a au direct kaba kene ko bala Amida. Bandeko langai bolongo la distraction wana. Makambo ya Amida yango te fana la kati ya mituna bino tozala ngo posate Amida na jibe babeto ya bango kop. Jiba bala chel tant à comprendre que bala ki chel a tinda esiko na service ki la kozula emisolo jiba vanda salakate compte bancaire a jibe vimbaka jiba zotambola la mituka ya cher jibe akenda kala ba boîte o eza ya cher na République démocratique du Congo azo kambongo wala wapi azana album te azana eloko te a comprendre ete tango la bali chel misolo miangai na tindika siko moi sala ki le kosala nganga kindumba misolo didi kinwani jiba lia yangoti ya Kabila kako jiba lia yangoti kasa lepe ya Vitel Kamerhe mbongo ba pesole leki la compte jibet eke ko sunga bana ete mokolo jiba ko boya akolongola mida na libala amida ko senga divorce te bandeko bolongola ba distraction wana jiba za kimia za ko pema ne sengo chela kendaka ko sele mbongo boyebi yango na mikila ba payate ezana mibali musu bala bachele wala bala tsaka bango basombela bango bilamba ezelo kwa sikate jibe palia kala mbongo amida osala musala bolongo la ba distraction to bunda siko soulèvement populaire poto kende ko benga la bakabili bazonga te parce que baza ko zonga soki to lali na ebisi bilo baza ko zonga boza ko landa mona mboka Fayulu asa ko tambola pamba te président de la République alinga kele kikwiti ava Fayulu la bandundu ba ebisi soko meki to ko beta président bonga zalaka président bon bosi bomona na mboka il fallait que le président de la République qui n'a pas Martin Fayulu qui était pour l'année a bangi lokita ebi ke bisika so nazo kota na lia la moyibi bozo na Fayulu azako tambola alors azako sensibiliser peuple ko tambola on eza langage ya koloba soulèvement populaire to tika lisu Kabila te aya ko zonga la bokonzi to tika Kabila te a renverser les sous makila la biso lokola banyama to tika eta contourner biso yango to lobi partout oyo boza ko landa biso partout bisika lo so bozali partout oyo bozali ba congolais na mikili ya ba paya ya mindele na mikili ya ba paya ya bato moyindo ya Afrika bisika lo so bozali Patrick Itumbili na mboka ya Gilo Mpinga na Lompinga gi na Cape Town bino tout lokola bolandaka bo sensibiliser tout peuple congolais na couche nyoso ya Congo soulèvement populaire pour nous quitter Kabila ko envahir premier ministre na tangele bilo bakombo ba gouverneur bazinga biso la province bakangi ba province bakangi capitale bakokanga biso biloko nyonso bakokanga misolo bakokanga justice bande ko la biso bakufala boloko te ne mona nsemi aza wapi tolingi to ba sekele bato la biso balimwe belo tozo monate soulèvement populaire na ebisibino to telema article 64 emzala na vulgaire nango vulgarisation et que les bisika nyonso bo s'abonner massivement pour être bakabili balonga biso te bande ko babiso bemba gombo to beti sonete to lobi biso to telema mboka kongo ko kufa te ba mona Rwanda ba ko gouverner biso te Robert Roi, président de la République. Yo Congolais que le président de la République il n'avait pas ba Rwanda. Ba kocha yo président kuna na mboka la bango la Tanzanie, ba kocha yo président kule pa Museveni, ba kocha yo vice président Boni Boye to lala. Bande koto ya to longo la Félix. Akele ko fana mikila poto lo kwa mesala. Aboki ko supporter choko eteleki makasi to longo la ye. To bunda siko face à face na Kabila. To telema bana chango bana boma
bala matadi bala mwando boso selanga bisika loso bozali bande kolanga bobenga ki na Canada bana France bisika ya Malko Kakila na Emmanuel Chabalokwa bisiko boza na Hollande bisika ya Fortifort Nzebo ba camarade nanga boza partout ki wanzamila molonga ino sivi mwamba mama na ngai mboyo bokila lokondo efampe kato bisiko za la Suisse kotala ba papa la pesi bilo lo sako ba mama la ngai États-Unis la patronne mama Chantal Yao kolembate o ezali musala na yo cheno ezali ko vivre grâce na yo Océa de la presse soka telemi boy ezali po yo fungola monoko Océa bima mama Sylvie Mbenza bon rétablissement papa ose bon rétablissement na ndeko langa kuna na South Africa na mboka ya Guillaume Mpinga na Patrick Itumbili bino baso bisika bozali États-Unis d'Amérique bana ya Congo bolamuka Congo bolamuka Congo bolamuka 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 Congo tobeleli bino Congo congolais debout congolais merci mingi la maman présidente ya un père Zahir Yassika maman Séraphine Molongani ya papa Germain Bafalanga l'autre président ya un père merci na yokuna na Allemagne ndeko na ngai Lucien Bazaïba fédéral. Merci na yo la Dimbala. Merci na yo papa nangai Eric Lema Talankongo bomoko ndeloko papa Dieu donné moulobe na lobi mbote la bino na lobi botele ma soulèvement populaire to tika te soki boche tembe ba kabili ba envahir biso et après bino moko boyebi suite nango ba MPMA boni ba fausse commune kundami boni ba guerre boni na este na zeso na posa ya ko bandela te TV to sala kala tango kabuya mwanzo tezalo na makasite azali ko benga ngala nzela ya singa ete natika poete tokende TV zali ntango bande ko baimboka Congo bisika bozali bakulaka losako ekinyo ingeta Congo au Congolais Congo au Congolais Zaïrois en avant fier et plein de dignité merci na bino nyonso bosomba fidélité à Kolande Bisoto le Belamboka Congo et Miso Tango Komela Kabino Bopesa merci na Kabouya l'imbattable l'incontournable bon rétablissement Kabouya merci na Pape Dieu directeur à recherche stratégique merci na Sango Mokonzi pareil à Bemisio Bangai atako bakanisa ki nazali epai na yo po ete baya koboma likambote bandeko ola o mabato bawolio yo bomba kalambeli yo pokukufa Océan de la presse akokufa mukolo nzambe abongisi pona ye makita nyoso boza ko sala ponanga na kokufa lelo te bandeko Océan bel et bien ata ko moi passe na lokolo kasi na telemi pona yebisa bango na kokufa mukolo nzambe akolinga kasi mukolo bino bobongisi te o boyibi ezali pamba poto kozongisa merci na mokonza ba mama ya Kabelo Faria na bino banso papa Tedi papa Emma Foska Dikese papa Sosiana Molonga no mama Solange bisika bino so bozali nzambe apambola bino Congo au Congolais. Bye, à la prochaine. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.